Otira que tiga su kitoko temba. Ya kan. Omoni yo no big sala tanga tai mo de chofa. Ouais, lisanga ouais. Lisanga na kuzaika ko tiempo. 12 d'avril. Ya, para déjà. Oli Cuba. Para déjà potire como é babanga. Et si on les a bien, non? Désormais, bozangate na émission na biso ya sika ezabongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin. À quel ouvert? Corazon Aberta ezabongo émission na biso ya kitoko ezabongo émission na biso ekosepesa bino kuna tozoloba nyonso toyobilaka kuna ba famille donc nyonso ka tozoloba bakuna kuna ka kotia ba implice na bandako na biso. Pour ça rater chaque dimanche désormais la reine Nzinga et Photoflore Vision bazali pona bino na émission kitoko à cœur ouvert. Corazon Aberta chaque dimanche tokolobelaka ba famille pour na kobongisa mabota na biso. Merci. Bozangate. Merci, merci. Tozo qui invité na biso biso toyebi ko zala spécialiste côté wana to lingo tanga tota mwa kombo moko bon to na oyeba po ba bi ke ba kombo peza ko influencer ya mba pasteur zo profiter mba mi bazo profiter yoko kombo na luzolama o kombo na nzolama o kombo na ye nani Zolana donc nzola meso donc zena betemne mwa lisolo moko likola ba kombo oyo tokena mbongo na bete no lisolo moko ndaka ndenge ne vitena saolo pona bossa na te na tikile tapo ko na pesa ki des passages à l'éca déjà. OK, merci. To banda otanga ba kombo na biso mboka. Oui, c'est vrai que eza ba kombo mususu surtout na biso ba africain ba ya na biso ba maman na biso dinki nde ba botama avant biso. Ba pesa bango dinki ba kombo moko mboka OK eza malamu te. Elanda triste Elanda yango pe mingi lelo na tango a commencé à comprendre que combo yo eza malamu te a changer combo ce qui muta changer combo na e boka mwati na ko pesa ka mo exemple muke soka zaki na combo dinki mampasi wala passe na passe ça c'est ça souffrance et musu combo na sko dinki zo landa e Maman botaye maman botaye zaki na souffrance sérieux wana tanga ba mwana wana no ba musu pezali tutaka na ba kombo to zala na signification poto comprendre maman tanga musu zaki na pasi ba problème belé ayoko bota mwana monike na nyoka mi pe mingi tika te mwana ko pena pesa e kombo ya mampasi après lundi mwana après lundi mwana ya izama be nga bon et yasima ba kombo na biso to ana mo neti na bandia liboso mayamba ebele nde ba eba tetina ya mayamba yamba o ngana yebi na mwa kikongo na yebi po na za mwana muzomo yamba eza matanga yamba donc matanga ya mayamba yamba pe yamba oh la reine
Oh, pourquoi tu es venu? Mon qui voit qui Ok, yamba elaksi matanga. Siko ba pesi kombo mayamba. Mayamba elakisi tango babota ki to sama bota maki mutwana mutakufa ki bazalaki na matanga bazalaki na mayamba. Donc ekutami ke mwana botami siko famille pona ko reconnaître to pona ko kanisa mauvaise journée wana to mauvais jour wana ba pesi mwana wana kombo mayamba. Meza malamu te malgré tout ngana yebi bande ko mususu na otanga te bon balimbisa nga e mususu pe ba na Afrique baza plutôt a pe na Berlin kombo ezaki mayamba mais et to mona pe ba changer pe ba kombo na ba ba kamwa pona nini bokamwa te muta comprendre que signification ka kombo na mais si vous avez besoin de la reine to mama tete ba to pesa so kombo mboka meto ngate to ye ba signification na règle na so de yamba parce que ngai kombo na ngai ya mboka kupula na yebi yango signification donc tina kende ko kutana pena ba koko to ba o ba zaki pena mikolo na famille na ba pesa nga pena que no pourquoi pesa nga fleur kupula donc les la flores lokola ko organiser la nguna ndenge za la kaka et là que richesse zo comprendre donc ya mona ka to telemili na yo ngaiko na kombo na ngele ka richesse donc au beti gazo donc ya solo donc il faut y bagaille tomba pesho combo il faut au sala que fort autour tamo koli autour na kame papa kombo nanga boyena kisi ni so ba ko ya mayamba oyo siko yim to sala ko mayamba est ce que yeba ka kombo no mayamba to mayamba ni to tanga na ba langage mususu elaksi ke elaksi matanga to mukolo mutakufaki nde ba pesa ki kombo oyo do elaksi ke no mukolo ya matanga ya donc kombo na yo mayamba donc soko ko ko changer kombo peut-être elandi na yo te mais pour peut-être famille pesa na ba lolenge nango mais eza kombo ko fo omi tuna pourquoi ba pesa kombo ba pesio kombo oyo ngape na famille na biso nazana kombo moko ba pesa yinsi bayene ngango mokili ba pesa maye pourquoi papa na sota ngaboti mwana mama na sani na zemi famille zo neglobi kapso ba communauté de la cate famille donc balingi kaka bana kasi ba la mingi siko papa zo wela bana na atu pesa bana siko bazo ko négliger ye papa ta sala ye noko siko mukolo ayeko bota mama na bis mama na siko bota li ngana sali effort pona bana kasi na ngai lelo oyo bana ba komi ko négliger ngai teka mokili ba pesa mayele lelo po na zuma ina ko négliger bana na ngati papa siko komi ko forcer pona biso donc tiba ene ngango donc mokili ba pesa mayele siko leki nazo taka kola zo bona ko mulai ti ala ngana okenda yiti na okenda ngango donc mutamayele donc asuika na komdo so communiquer que non ngango kupula donc ya katika na mkuse ba komso ba preno donc Adolphe ngango donc mais ba kombo mususu pe memela batu ba chance ezali pe ya chance ngana zwa gitan ko sola pena mama nanga ayebi senga kombo mwana mosi ebi kombo mwana mosi ba mwana mosi nyonso en tout cas vina bango ezali muso la pe mutu mosi muso la pe mutu mosi muso la mwana mosi mais biso siko na famille ba mwana mosi nyonso soko landeli bango bazaka ba bimi bali moko kasi mwana liboso te donc mwana moko donc ba pesa ke mwana mosi donc ya mwana siko ngana tunaki mama nanga na yebi kozo landa ngama mari kitoko bote bele mama bote pesa mama na sio bana nikola mwana mosi mwana mosi sio kolola mwana mosi donc mama rimbote donc avant Maria oui mama kitoko oui babote ngasi ko na tunaki ngati mama mais siko ba mwana mosi bango nyonso ba bien baza pena malamu ba kombo miso elandaka boye siko pourquoi siko ba mwana mosi na omona ke tout ça peut déjà être belé mais tozo bota mais ba kombo le komo bunga to pesa mba na bisote ya ngai même ibungi te siko biso to yena kaza ba église ba chrétien to komiko peut-être na éviter pourquoi tozo pesa mba na te parce que le to komiko lingaka to telema na kombo ya ba ya famille kombo moko tandis que ba pa na biso ba boti biso tali eza rare
tozwa biso nyonso bakombo ya famille nyonso biso nyonso bana. Non, papa, au moins c'est pourquoi kombo na ya mwana mwasi ebungi soko landeli bien famille na biso yo kaka ba de Nilson ba Kingalson siko ba so wana ekomi bien na famille donc il faut la so ba pela regarder ba so na famille pela la reine tinga ba so na famille la reine tinga ba so ekomi bien ya wana zo sabi pa bo tala ga bande ko la bo so sa kombo ya mwana mwasi. Donc ça on va para mosi nyonso en tout cas baza malamu. Donc là c'est la combat bibali ba ba. Ndenge toto lo mama yamba ke mtu akatanga bota makia matanga ezalaki donc abota mai na tango ana ki matanga moko bozalaki lubanza dio yemo lubanza dio za bokanisa donc lubanza dio donc bokanisa yango do bokanisa eloko na sala kibino ezalaki rappel ba papa na so sala to ba papa famille zo sala ye mabe mingi asali bolamu mingi mais bazo reconnaître yango te ti ata na boti mwana atikili bango lokola eloko el symbole abike bokanisa eloko nasalaka bino ntango ozalaki nano na pasi ntango ozalaki na mboka na bengi yo na vilo ye eloko moko masusu enemi nanga donc lubanza dio bokanisa boyoki kombo na reine nzinga lubanza dio boyokelanga po soki te bokanisa biso na mosala ya loba nga lobaka esalama soki te bokanisa nga un jour donc batoli azopesa bino butu moi bozwa ngo mpena en considération soki te lubanza mususu zolana o nalingango Zolana donc ye kutazo ba ono ndere po ya sali mwana fille Zolana na Zolana donc Zolana po asa la raison parce que dans le mal faut autant ba lettre Zolana donc Zolana to lingana ernio so mettre ba jeune na bino to ba jeune to te na ba so c'est la bota ka mimba commentaire pe ba j'aime ça la ba commenter bon comment rappelle ça la so moi bien pour te ba que non intel ta ocha ba j'aime moi intel ta so commenter ça la so moi c'est quoi ça na bana musupe ba boti ba pisi okomba Zolana o muna ka lo ba bien Zolana ba pisi okomba ya Zolana muna komo ba bebe poani nga nduki na ko musuzu tamsokozwa komo boye okozwa kata mususu ele ayebi te peut-être ayebi signification yango soko zokota mwana so mwana tuno kombo lobela kombo na kisaya eza mo pesa pe faute pe la biso ya faute ba parents na biso to boy te mais biso pe to tunaka o moni ba komba famille eza ba to mususu ba koma ba mpela ba mama mibimba tamso mona pe 50 60 ibne pe komba famille na yete eza malamu te yango esenga ko solo na ba mikolo eloko atango yebi yango te ekosenga ko sona mukolo po oyekola tant que va peso komba Zolana mwana Nzolana mwana mabe yoketia Sophia Sophia bien comme mon beka Isabelle mais quand on voit ça que komba Zolana ils ont déjà malamu donc voilà quoi donc ni ko roba ke nongai na yebi ke bana surtout bana so ya poche bazala mingi kirier to ba donc tama na mwana ngazo kola bebe nanga benzindo na pese kombo comme ça tout na papa parce que toi tu es bien maintenant vous avez na faire plus comme plus c'est pela qui mukolango ya mbika donc c'est que famille et c'est pela qui mukonga na botamaki donc il y a comme na béni donc la bénédiction et moi kutakata na mukosa kwa béni donc la bénédiction monengeza donc bana il faut to yipsa bango ba signification comme na bango ko bazala pe fier na ya mukomo to kenge boye mwana musatani kombo ne mabe abi rien aboyi parce que yo prononce mabe alors on va prononcer kombo na mabe tadi benzindo bon on est boye ba ndeti le yoka liso mwana mo ba pesa kombo ya kiesi ya je ya mais siko mwana ngo siko tango ba FC ka tuna kape ba FC te ka kombo ya kiesi ndeti na portugais to ko ba ndeti alegria ça plutôt et puis que mwana ngalo ba OK mama ba le kombo na kombo ya alegria bolongo na kiesi yani na portugais mais ozomona te ke sikana siko pe eza mabe omoni biso to kumisaka ba minoko mindele oya biso moko ya ba africain tozolongola no eza rare biso ba kombo bana mingi batika na ba kombo ya
oyo mpena ya authenticité eza malamu mponga mpena eza lokola neti mwa fier moko kozala na kombo authenticité puisque ezalaki mokolo mosusu nasala voyage na ngola toke na balunda bakangi biso abi bino pourquoi bozoporte kombo bozala kaka bakombo na bino ezalaka mingimingi kamonaka kombo moko ya authenticité ya portugais oyo nyonso tikali ya mboka na biso biso ezalaka signification bakombo na biso ozomona biso tolobi bakombo na biso ezalaka na signification oyo toboyaka yango te omona yo okuta jamais mokongo kutu Antonio Miguel mais ça rare donc so okuti komba motu aza mokongo aza Antonio Miguel c'est que aza suspect mpo na bakongo mokongo nyonso yango ya bundisa aza na kombo esignifia donc ata azwi Antonio Miguel oyoka Antonio Miguel Lufwa Antonio Miguel Matiese Antonio Miguel blabla donc na kati ka mwa liloba moke sikoyo oyebi ke nga na felisa mingi bacongolais pourquoi omoni congolais ntango aza na kombo leta mosusu bapesi kombo ya neti lukona kombo ka français kombo moko ndeti bienvenue merveille omona suka nango kombo ya mboka mais biso sikoyo na Angola omona bapesi kombo ntango mosusu Maria Gonçalves ata tukomo wa mboka mona eza na mopesa kati sikoyo eloko oyo penga na mona yango eza bien te sikoyo omona mutu pa eda bango eza nemion président oyo Mobutu mwana nyonso banayo kota makuna anaiki na komba mboka ya biso na Angola toto bana kote Angola ezalaki système ya pression ya portugais et puis na gouvernement oyo yaki bande siko ko suspecter bazalaki lokola ko négliger ba Congo siko ba Congo ba komela ko banga keno so totikili bana na biso ba kombo oyo bozala peut-être mapeta la vemba yeba kite changement bozala ba obimate ya woni mona ba pesi Antonio Miguel Maria Gonçalves Maria Entele Maria Sekera omona kaka omekombo Sekera elakisi nini na kati ya famille na biso donc ezalaki moi pasi mingi donc ezalaki na compte wana yango moni ke non bakombo eskalaki mingi na identification bato mingi bachanaki bakombo na bango et par après tabayaki comprendre que non ma politique peut changer nango bamingi bazongisaki bakombo yango po makambo ezosala kaka pa biso tena ba Mozambique partout nga na kopesa naoyesa bino lisolo moko esalama mpa na nga ntango nautaka Afrique na ona soko yekola Dutch course siko to na camarade na moko za Mozambicaine soko jour on a lataka peut-être na ba africaine tant on a lati na komi na coach na vandi siko professeur na biso lobinanga mada olati kitoko fa olobanzali kitoko mingi mbala moko atuni siko fi wana bi bongo olataka bongo tabi nga alataka bote bato balataka bongo ezaka batante ayebisi mundele bongo abi biso ba jeune tolataka boye te baputa oyo kaka batante bango balataka bongo mikolo omoni pa inga na vana na mona deja kia kiti singa po wana eza kiti na biso biso maputa nde yango nde penza yebali po ntango olati liputa omona te même na nzela so olati liputa bamindele basepelaka ompe pena mono bazosepela no pena ki africaine ye mais ye fi wana sikoyo ya mona eke te na kitisa ye kaka oyo eza mpona na bamikolo eza mpona bagene te donc na cadre wana donc yango wana ata mama totanga soko kumba misato mpo tokende molai tozobongisa mwa moke boye tanga soko kumba misato tosukani na nzolana tolingana siko makiese wamtema pea fulkofonika kesikuyo za mutine akati kombone kozanga te awa ya mwasi mutu apesa nzambe raison makiese esengo donc tango boti mwana na yo pese kombo oyo yebisaka ye pe signification nango enopesa ye mwa esengo mingi ayebaki no kombo nanga makiese esengo neti asoki na kati yo baflo so talika donc ya makiese na biso ya vérité makiese oya FKM Vision TV na Luanda bino mo bomona ntango asala bemission donc tellement que amepesa pe comme vérité esengo ya solo donc vérité wana eza kombo na ye bezaka kombo kaka ya non wana eza kombo scène ya mouvement donc tellement que aza pena muta vérité polele muta esengo ya solo donc il faut esengo za pena vérité amen omoni ya bato bazalaka donc baza komba mape ataika kombo
kombo na yo po ayebi ke non donc la patronne to qu'est-ce qu'on a comme mususu kombo mususu ngina mao oh penza za ba ni ngina mao siko ngina mao ela si nazana ngona motema ngina mao donc yena yao yentima donc nazana ngo na motema donc ngina mao donc bakombo oyo bakombo bane kopesa mo vraiment avec signification et cause en a deux sens ngina mao et c'est que ça là qui mutu moko boye likambo abosanya ngote c'est que no likambo sala na zana mona motema ya mibale osala ke bolamo ayebiso bolamo salinga na zana mona motema donc tamo zo lakisa mwana na yo pese comme surtout ba bazana bakomba ngina mao partout bozali sans mwana nga pengi na mao alina et donc ngina mao na kati ya berlin alina ngina mao et toi donc ngina mao ye pa zo landa biso kati ya berlin kombo no ngina mao ozana na motema bolamo osalanga nazana mona motema mais ma beo salinga nazana motema na biko sa motema jambo isiko zali donc ezali bongo ozo lakisa mwana otala signification ya kombo na ngela isika zali awazala fier parce que génération na biso tozali pena pas vraiment cultiver to ba cultiver l'essence de rien pena cultiver mingi so ko la tanto longue ba muso ba longue ba père so longue na mboka to yana ba ville to rien ko adapter ka système ba ville so comprendre mon conseil là dans Luanda tolia kuanga na maboko bashumba ole kadi olia resta kumena ma c'est comme ça yoki ba moto ndeko mo kuzina za kipa sabila ki Congo aisi wa mabito sa ezali lo lenge ya damashi na biso parce que kuanga ezali ba Congo to koja mo jambi na fourchette so comprendre yeah faut fina ngo pena kitoko donc yo bangala yoka kanda zo muto olia kuanga na hotale ozo mo ndoka zo fina ngo mais là c'est pour ami moi ça lia kuanga na maboko mais moi on bali na fourchette oui moi on bali boka donc donc c'est ça voilà quoi donc toujours là qui s'appelle Valérie à culture toujours ko banga pour nous adapter vite toujours pour ça que notre culture ko sunga kabiso mukolomoko na likamoko songolo ko kutamala na biso kwa même to négliger pe ko lo munoka mboka toujours banga ka lo baka munoka mboka pona ni boba ba benga mboka ti njoka munoka mboka la kisikolo ko za mboka ti zali ko kumibatela na cadre songi na mau o salanga na motema ya malamu na zana na motema zamba pambo na kombo vraiment ko ba ko za la pena ba courage ko pesa ba na mau nyonso ya mokito mais ki mboka tena ba ba kompena na bango déjà ya malamu to moto azana mboka ke moto akoni na ville OK siko tokena luyindula tokanisa makambo tobokanisa eza mpe na desens luyindula bokanisa mpe tokanisa bokanisa mpe tokanisa donc yelingo bakeno na bacadre mosusu ntango likambo ekwei ntango perturbation ekwei meme na bafamille to oloba bokanisa bolamu bozalaki nango ava bokabwana ava bosilikana bofinga mutu avoyina mutu kanisa nano luyindula yo kanisa nga pena kanisa omone ngezali donc ba comme vraiment o ils ont la signification to négligeable ezali pena patrimoine na kata ba famille na biso surtout na ba ki ba o ba lingi pena ko garder pena patrimoine afin que bana soit à la dévier ingénieur mukile ko bongo nango bo vani saka pena bana na biso bo pesa bango ba signification ba o ba yiba signification comme na bango ti marqué bokoli o bo tuna na ba papa na ba kikolo ba yeba ki ba vana na ba mboka ba yeba ki pour ko ba kombo le pesa maki ndebo bo yeba valeur ya kombo na soko zali na tokela kombo na biso mususu kiangani eloko ya bato to ya bato eloko ya bato eza ya bato donc na kanisi lisolo moko elekaki awa na Berlin mutu alobi kiangani ya bato basimbaka yango te elikoloba ke non omoni yo moto amutema mabe yo moto ozokosali personne ta baninga mosusu na bamboka oyo tozali to na bamboka toya yeba ke kiangani eloko ya moto mosusu basimba nga naza ya famille na nga are naza ya famille na ye mama tete aza ya famille yo koyi koya kosimba jamais na famille na nga donc nazali kiangani ozokompane yaka na makambo na yo ya buzoba na yo na famille na yo simba me bafamille mosusu basimbaka mote bazali bakiangani tokende mayamona makambo na mona oui
vraiment kombo oyo neka mutazolo ba makamuna mona ba mama na biso ba pesa ki yango pe na sasa mabete mais pas flo limbisa na kati oponga tozana kombo o mayamuna ngape na zala ngola fa magetu ya sona mon grand frère de famille bali akufa ba o donc ba ebi akumba jomai kombo ne zaki mayamuna yepene ki mwana mosi mama beta lisolo ke azara na zema grand frère zeme pusanaki koko na biso to lobela donc mwana mosi wana azaki na mboka kufi mama sikona zemi na munene akota déjà na 9 mois mais alobi fa kende ebemba papa na nzela na ebite auti donc ya Kishasa azokota mboka nzela makolo abota na nzela donc après c'est comme makamna moni na nzela na ekota na nzela ke otali wa papa nanga mais na kuta mina makambo mona abaki soupe na kumba koko akufaki mwana mosi voilà bas comme ba signification soko tunite moyo oyeba mais siko kombo oyo batu belé to ba je n'attaque pas les églises mais ba passer belé bazoko ko attaquer la vie que ça va combo malchance vous comprenez neti mies nanga que son âme repose après comme il a dit le hindula tanga kufi avant ko fa ina ba attaque do ba problème bazo ba kino ba combo musu ba personne ba combo le hindu ba combo te ba combo ya lelo ngasi kota na vai na bendi bilina na kikongo na vino non bozo exagérer na vani ça pena de konanga o men mamani ba pese comme maya mona donc maya mona et l'axi ça peut comme mabe mabe non kombo mabe za bakate parce que papa moko ta ko modi mwana na ye na kombo ezane yone tozo ko signifier ngo mabe peut-être yom tozo yo kango zo yo ko mabe so ba litino pesi ama ya mona quand mama zo ke na nzela makolo transport ezate na passe na zemi papa kufi susi wana siko pa kanisaka événement ngo après si mwana kombo bien que c'est là ezalaki na circonstance ya liwa mais l'accès que non liwa il faut ya na mwana wana donc ba biso faut ya na mwana wana ezalaki ba comment ezala quoi ba symbole puisqu'à l'époque ba comme ezalaki te ba peut-être ba combonder ya maison et qu'on peut s'appeler histoire mobile ba situation ba non puisque nga za photographe de formation ba dit na biso ke ba dit tant dans ça la journalisme ba dit journaliste c'est pas que photojournalisme ba binanga okoki kokutama na quartier to na mboka o guerre ezali moi kanga photo moi filmer ezate pour ba kokanga so kangi photo o kangi ya événement leki et ko beta histoire nyonso ya mobimba oyo ya likambone salamaki omone ngezali donc ba kombo ba pesa biso papa na biso ezali toko mape livre ya lisolo ya mobimba ya oyo elekaki na moment oyo ba pesa ki kombo wana donc parce que to tayi ko commenter à l'époque ya omoni ba kombo ezali to négliger yango te to ba o bazolo ba kena ba église ba kombo pesa makomba be tuna ba mikolo ba koyebisa yo ko comprendre que non eza comme mabe te ezalaki na signification eza na historique munene bombe na kati ya kombo na yo oyo yebaki o komoni ke ngai su bien likamo ke sama pananga tango wana ke na botaka mwana nga oya mibale na mwana liboso donc to makamoko ezalaka esalamaka tozala penza bien te na papa abana to bot mwana liboso abotami mwa ba situation moko yelaka biso wana ya pasi ti tango na yeko bota mwana mibale to bike mwana abota na tango moko toza na esengo to yeko pesa ye kombo ya alegria ya mwana akomba mwana nga alegria tikala bongo kwete na tango wana to komani na esengo siko yo siko mwana okoma mukolo bike akombo yango te na longolango ebiteke ba pesa ka kombo wana ezali na significat peut-être yo sola kina yeto yebisa tina kombo na zwa kiamo mabesi konde ya ngona biso ne akuta mina pasteur moko boya dévier na ba révélation na kamo akomona longoli kombo ro kombo na yo ni donc surtout na ba tombo ite que dobo changer pe kombo za rapper bien mais il faut y avoir d'abord signification nango pour changer kombo to suka ina mayamuna to eza ibele meto kataka mwana to liste mobimba mena kwa nzambi par exemple mena kwa nzambi donc mena kwa nzambe yo ba ko be na décembre na novembre yo ba avec Congo mena kwa nzambe vaccine mena kwa nzambe za ezali kaka na nzambe donc mena donc na pesi ba mena nyoso mbote donc mena kwa nzambi donc et l'action nyonso ezali kaka na nzambe et lingo ba ke no
Ah, peut que ça a une signification parce que moi j'ai vécu beaucoup avant d'amener un micro pour envoyer bah. Tant que nous avons mené par exemple donc il a dit que non, azolaka. Même si on s'en a mabé, il y a que nyonso. Nanzambe kaka. Nyonso nanzambe. Et quand ils appellent la circonstance moi que muto va penser que combo wana écoute moi que non qui n'a pas traumatisme ba difficulté ba osala ya zo compter ka donc azo melaka ka nyonso nanzambe donc avec foi boko nzambe pona zala na kondima et kosala donc ya maba que no foi so osambelaka comme tout ça te ba toi saloma be donc nyonso exactement. Amen. Neti kombo mususu bon sikonde tokena luzolo lwa nzambe volonté ya nzambe donc luzolo nzambe na kikombe na kisi volonté ya nzambe awa pe ezapeka na cadre wana donc tango sali kambo il faut si moto bien volonté ya nzambe donc foi donc mingi bakata ngo na ka luzolo mais nzoka ndeza la ka luzolo la nzambe eza donc ndenge mo pe na mena bakata kaka mena kwa nzambe do bakata tika komoneza la moneko kataka ngo te ko soko yoba ki signification nango bilo za la fier nango parce que il ko to kompesa ngana osepela kuti ndeba kombo ngeza na kikongo tango yebi kikongo te ko luka ke otuna tuna ka penza kontuna eza bien eza bien ko yekola makambo ebele mais to ça pe fort to ça papa moko azali awa asa pena mokolo to ko tuna ye to kene pena ko to ben site to ça pena mission na ye pe to sala mo pe en live asindima ki pe déjà na mama ba ube pe to abaki to akosonga biso surtout na kikongo surtout na ninga ya buka to ketuna ba question belé il faut bonga maka la question atini lenga vidéo moko ya binanga mwana moko amuka ko za na une douzaine d'années a dit à l'époque comment ba maman bazale ko bala bango le biso ko tourner avec la génération Android téléphone WhatsApp Facebook comment na ka moi si akangi photo ala pesi mo kongo snap biso ba mabundi muso etenga mapona ka musati bazoka na photo babundi muso etenga mapatu on a lobby ale a flasher yango na Facebook na WhatsApp ali ba téléphone comme ya tindira kana na téléphone kasi pole ndio tenga msema tama o mutaleli batama na rouge no ke mususu koto mususu ke koto yo mondo ali papa yesinga dit que la génération na binyo bokomi ko soko kaika photo na Facebook ta benga mo Facebook ali tinga Facebook mbala moko mlo na téléphone mais ba mama à l'époque wana bazalaki bazalaki mona mutauti na mboka musika yelo kula zongololo moko bona quartier akoti omona yepe na pas voisin moko ale abali ko tuna adi na azui information adi omona ana mona ka lubanzaje wana ndeni wala enzinga omona ka na mona ka makela wana ndeni wana mama Teresa bakubeki yebi to bayana komba Teresa wana te bayana ko makela ye mwana makela ye makela comportement na yeza la kandenge nini omona kaka balobi asala ba misala kitoko mwana moko respect mais c'est là mona basuki ya milayi yo kutoko yeba no kutelo te biso senga ba mama biso basuki ka milayi oya sika ezali te ke bachane la ga ndinga te ba pembe bango ka basuki ya milayi na bango kimi te photo na Facebook no kaba suki ya pembe kaka wala tiko mona kitoko mabeza atinga kitoko si banango mona ba informateur akenga yebe si banango mona ka lo mona délégation de la famille mususu pe yale nge contacter par famille na bino ba yeko fiancé mwana wana ya mwana mama na biso baome ezalaki ka flash na ke mula ile yemoko akobetela biso mava betela so lisoto ko tia video se yaki déjà ki Congo ndenge bazoloba ndenge ni bazali kolinga bolingo ezalaka ya moni baza na respect mingi na biso siko biso zolinga na ba photo ba Facebook ya mala tango moni photo lingaki eye na ndabe ko mbizalele zata le bitumba ebandi wana poale omoni siko pourquoi bitumba zoza ko batu ba otana no beauté ya photo moni ka photo mbala moko beauté wana sepe na ye mais pas tano pe kati ya mutu atalite so tango ko manda mo yo landa ka beauté wana est-ce que beauté me vendre sabino voilà quoi tanga comme atangi balé asuka boto suka poto uzipe mwa time beza suka ipesi makiade donc c'est écoute makiade makiade ezali mawa
Ouais, mais là, on a ce qu'il faut. Qui a bien. Apone ni alidani ombe asuka. Ndio banda kina makie severite makie sake na ina banuzolo. Na suka ya ni balamokono makiaji. Donc makiaji ndemo le makiaji siko na kikongo na lingala store ba onde. Ezali mawa makiadi mawa peut-être na muto nde bapesa ikombo na momana e mususu wa mama to donc papa to pe bakuta maki na matanga oui kozala problème moka boy donc situation moka mawa nga moko donc mo mke kaka nana ndeko nanga makila grand frère nanga na otanga kombo wana te na kikongo mais na yebike mama bete na lisolo momana atanga bota maki grand frère nanga wana ezaki bongo sona go santé pokana ebi maka minga mama betelanga grand frère nanga wana tanga botami azalaki neti 4e o azalaki donc liboso na mwana mwasi aiko kufa eza siko neti ke atikali ye moko mwana mukie kombo na yene keza na sens wana donc na otanga ngote ke otikali yo moko to ni kotikali isolé maman biso donc alobi ke aboti mwana pas même donc quelques jours azala ki na yene donc na maboko akufi po apese kombo azomona kombo apesa été na kala donc ezaki faut pesa mwana kombo après 7 jours mais grand frère na les cas 7 jours maman mon kana na kombo PCT aye ko pesa eka donc kombo na eza na signification que otikali yo moko otikali isolé. Ouais, voilà par exemple dans danger place wana ma BPT pour moni ba mala biso pour toyeba ki ko s'informer toyeba ndenge nini ezalaki ya mwana moni to komi na tozo koma na ba distraction to difficulté o ya mwana to pesa ka conseil que non tant on a combo na yo l'église relais comment profiter mon ao malédiction ça na ngweza pona ba kombo zwa mais linga oye ba pena la mikolo même si ba para ba sauter ba ndeko ba para bazali ato ba papa ba kola ki ensemble bazali na ba quartier ba peut-être ya mboka pe ba yebi signification en tout cas na limite que non mutu mota koza ba ba signification li kambo to li solo wana foyer ba foazala otuni po yebi tamo yoki kezala ki nango bien pour tout ça ça l'interprétation qui maquille de mawa to mabe on va comme na mawa pourquoi ma pesa comme mawa on a yesu fausse la kana semo non oui na zana yesu na zana semo mais kombo na ngela kisiki ela kisiki ni mawa punga na zana ngo siko ela kisiki mama na ngazala ki na mawa na mawa na kama pesa kombo wana donc il a na souci difficulté mais il on zamba songi ezali histoire lelo soki ba otuni kombo wana okoko koma livre na histoire wana ndenge mama zalaki na zemi ndenge mama zalaki kotambola ti ndeko na mwana libosazo bela ki maladi boye obozo koma mobubu te na suka ayeko kufa mukolo boye tokunda ke bato bazalaki mbule bekaki famille disikitaki boye ti na suka ezalaki pona mbongo libala to pona masango kokaki te bokomi histoire bo relater histoire bo na livre mobimba esili nango batangi ba comprendre kaka kombo moko mais et relaté historique mobimba donc voilà tous en société na ba komba pesa biso mais to linga to yeba signification na entourage la mikolo na ba ngba papa vanisa papa na mama na yo vanisa ba noko ba obaza entourage ba mikolo surtout otuna kombo signification eza malamu eza na tina ndenge ka de ka pa flo lobi bino maloba ngai pe na mwana na nga liboso ene na nga liboso ndenge tolobane na portugais primogénite donc bientôt là il y a donc 24 ans ya na nzela 24 ans na nzela mwana novembre elongo na ser na ye mais presque bakota suka aza mpe na kombo oyo eza na signification mais napesango nde na kikongo te omoni nazaki de na poto napesango na ndenge ya ndenge kikongo te nayebi pe te elakisaka nini na kikongo totunango te na kaka mais atunanga mpona nini bopesanga kombo oyo ya patience patience mpona nini bopianga kombo aza ndo ya koko na bango patience aza ndo ya koko na bango ndikakota papa mais totie na patience nga nayebisa ye non
ntango nabalani na papa bino nazalaki na posa déjà na simba mwana mais ezwaka mwa temps donc nazalaki na patience wana ntango ye na bi oui patience quoi koli bato bayebi ti lelo babengaka kaka patience mais ye mosi komonika bana awa na ekole banini abimisa kombo na ye mosusu ya deuxième wana mais bato bayebi ntango abotama ye monika ba soki moto abengenga patience ya moto wana ayeba yenga na ntango abotamaki donc voilà eloko aboyeta mwana azoyeba valeur wana azoyeba mpe kina nango patience neti meme ngai eza na bato mingi mpo ntango oyebise fleur to fleur oyeba te sotika mpona oyeba moto tokolaki bayebaka bayebi mpena signification mpenga mpena na likonzi mpena place mais kombo na nga sikoyo mpe yekola français ezala mabe na koloba ngo te kombo wana oyo oyebi kaka wana o bakataka na balettre 1 2 3 4 nayebi na français mpe eza so mabe meme ata ngai donke na bato bayebinga ti lelo so bamoninga bengaka eza na bato ebele batunanga na lingo oloba kombo na ngai eza na bato ebele batunanga oke baza bami nanga na Facebook batunanga ya makela moyo ya makela oyo ya makela wana makela kaka oyo donke nde toyebi ya mboka makela duzonga non nga bate eza kombo nanga koko nanga mama boti donke papa nanga Teresa makela côté mosusu donc elakisi eloko déjà donc ezalaki déjà makela déjà donc oza na raison parce que na famille naso pe na kombo ya langa sikotala kaka na ngoma bazofinga bato langa bazofinga langa lokola zaires bato baregressado babenga langa siko mwana azokende classe pangola comme langa so akomi kaka mais ngape nazala likambo ngape susu apart bakombo na nga mpenza babakisanga kombo likolo mutu oyebika kombo na mutu mais kombo mutu wana lelelango mala miso ekotonza mpe ataba tank pourquoi nazalaki kaka soto ndenge ezalaka baleki na kutu baswanaka te oyo aswani kaka baleki na ndako yo longa kuna mutu yakivela mutu yakivela nga bakoma mutu yakivela eza baklasse na ngola mais nga bakoma kofinga nga mutu yakivela okona mpe ngona bandi mpe kolela oui eza neti na kombo lokati chiko eza na ntango bato atanga classe na balivre segunda classe makapo mo babena kombo chiko bronchime livre récitation Chico Macaco nanga kutu pena kombo na eza yake atetela bakana no kombo la metro atetela bakana na mwana biso kona kati so kombo na kishiko siko ba weka Chico Macaco mona landi bato você tá me chamando de macaco como na live de tumba donc você pega na macaco por ali donc bilongo neti ngangula tozali na mwa kasi biso neti longo kwa ngangula siko na classe zako mbeka basekala tena na imbonde ya classe wana zaki so ngo bima kuba ndo boyemba siko biso zaki so banika koyemba ngangula Jeremy so mwana wangu mne yaki Jeremy soko nzembe bandika ona prof pese directeur omona telema bimi na yake tuto tika koyemba na biso ngangula Jeremy omona nesinga na ngangula pepesa bana kombo wana omoni mwana ngo sikoyo net do lipasa penda ngangula livre wana so comme teto mona kia kukana ngangula comme nesko Jeremy to tsiko ngangula Jeremy omoni ba kombo za bonga netinga naza tata mwesi moka papa biso akufa personnel mais Coco Inege ye donc azala kaka abana benga nga donc tetete makela pete me ye kaka zu kaka zombo wana siko nga so na moni efo na kima zombo omona zombo so na moni kaka vi koko zo ya benga kaka zombo na ba voisin biso misusu ko ne ba koma ka ngoyo kaka zombo kombo eza na signification bien makela yango ti lelo mpe na bimisa yango soki eza na signification malamu ko kasonita kobisango eza bien bisango makela nga donk apréféraka po bando bengaka binonga makela mpe bele mpe bakobenga Teresa eza bakoma mindele apres mindele basepela bakombo na biso nga nazala soki ovandeli ndenge ezalaka ke ofini nimero bozozela so abengi kombo na nga faulu banzalio ebiki na mundele esala bango esemba bamosusu batuna nga babike
kombo ezo sonner lokola banani oyo ekolo nini ba espagnol eza na espagnol nga abi non eza na kikongo abi na ba shune nambe donc voilà quoi to kozabino bena ta mebelete vraiment to sepeli na patience na bino donc to sepeli mingi na ndenge bo participer na émission oyo nzambe na biso aza na bino apesino makasi bobo sanate ba critique na bino e ko sala biso malamu affecto ko avancer bo partager émission oyo ba j'aime et le kamingi bo komela biso bo encourager biso na émission na biso ko sala à cœur ouvert coração aberto voilà toko tika sikona ta na la reine zinga ye apesa kama ba dédicace pe maman tata apesa dédicace na bande konyoso wala na kibiso sans oublier pasteur Florindo na kati ya Frankfurt na mama Suzy kala mingi tozo que l'émission na biso prometa ki bino mami Ndongala bana no so Paris bote Mimi Selunga ouais donc FK Vision TV ma fan nyoso ya Luanda Angola maison na bino déjà ngi fonctionner c'est pe la mingi bozo ka ba tricot ya photo fobo za la ngola et ko ya kala mingi to ko sans moi belé donc na bi continengo bro ya ko za fobo za ne na pasi oui mais ça pe na ba masque nango nous c'est ça là donc ba masque pe ko sala maison ça déjà la maison mais c'est quoi le boté le na masque wana ba ko chauro ça ba tout so la ki arrêter ga matumoli donc to ba ke no pa linga bana na mboka komi to ngasute image photo vidéo makambo tout musala kitoko bozala babatanga makambo nyonso ba tricot mosalisa bona ba feti bokosalisa ba tricot makambo tout na prix ya moins surtout pour qui peut à partir à côté fouti kuna bazuka ka moins information basali nombre za ngo posta pra batanga to ba feti to eloko nyonso tozali kosala Zambé à mon abino vraiment tout tango vraiment toza tokuta sur dimanche prochain na live na biso na biso ki toza nango toza peut-être ko proposer nos thème na biso na courant ya semaine ba dédicace ma tete oui ba aso ya ba en tout cas encore une fois na pesu ba mbote na balanda na biso donc bazaki nini baloba live connecté taka lingala na shungu malangele kimi na biso ko dire comprendre ba mbote belé en tout cas bo supporter biso ka bo nga sepelation na ye to solo la et tous en famille donc maso na biso donc ya kaka ndenge nzambe donc azo considérer biso mama motema donc tous la pe ba critique na bino place pe makela lo ba malamu te bokomela FKM Vision TV la reine zinga ke place wana makela fallait pas donc il fallait déjà bien en tout cas merci mingi en tout cas na pesi mbote na ba onyo swangai famille donc bateau nyonso nde bayebi ngai esika bakutami na pesi bino mbote soki ato yini biso toza ya yo te na la reine likambo te neti mwana na kati mama za papa awa topesana bandeko biso ya libanda mbote vraiment botaka ambiance ya plateau vraiment ok napesi mbote pa bandeko na nga nakena na kota France donc libota oyo eza kuna pesi bango bambote so na bino tanga bino boumela na bandi kopesa mbote epai ya papa Guy Mungulu na France na pesi mbote wana grand frère Yaya na pesi mbote ye moko ayebi na pesi mbote epai ya petite sœur nanga Nathalie Sukali Victoria Nathalie Sukali yayo ya mwana mbote na bana en tout cas merci nzamba pambola yo na oyamba kingai mikolo nde nazai kuna nzamba bakisela mingi mbote na nga so eke epa ya évangéliste Carmi na Paris bambote na yo yayo ya mwana nani so na pesi mbote na ke na kota Afrique na pesi mbote epa ya oya ngai belle sœur André Mpongo la perle noire ye pas amoko ope asala donc musalo elongo na ba collègue na mère akotaka na FKM Vision TV to na la reine zinga TV esiko kutami bambote na odi bota mobimba na pesi mbote bon na ke epa ya Elingolu
Elingolu, Elisa, soit la bengue Elisa pour yebi. Elingolu eza pour na ba o ndeba. Voilà mutuna biso. Oh wana eza bisakat banandako. Merci minga en tout cas nzamba batela yo na papa patience. Oyoki komba patience. Mbote papa. Komba msambo kande na bosani. Ya bambote na bana. En tout cas nzamba continue au batela bino. Amen. En tout cas mbote pa ya bantu soki tomina. Bawana baza ba yaya, Mahamati, la perle noire, moi ça papa Ronsard, et pas ya mère Isa Isos de Bruxelles. Gabriel. Na ikiri nae. Baza moi mingi na tangi ba kombo. Bona na ke Gabriel. Ba okana Gabriel mama de belé sika bokutami, boza ba oya nga vraiment na pesi bino mbote. So na zongi na Berlin na zape na famille mususu na bandina no pesa mbote epa ya papa na spirituel e ko mankete bon na pesi mbote epa ya papa Jean-Paul Chondo mama Florence mama ya biso mama Florence mwenye kombolo mse bosani ndoi no yi mama Florence Nzungu Mama Florence Mbote, Mama Florence, na bana, Mama Bobote la bino, en tout cas, esika bokutami, église mobimba ya Arche du Ciel, esika o ngai nazoko évoluer, esika nzambe nyatisi makolo na nga vraiment. Bana nyosa Arche du Ciel, bambote na bino, donc tokutani ndenge ka ndenge makamba ngozo memela biso, bambote na bino ebele. Nati opesa mbote pa ya mutu mo boye soki atangi ete wana pena tanzamba oloba oh pourquoi mutu mo boye nati na biso mutu mo boye na pesa mbote mutu mo boye na pesa mbote pa ndeko wana za famille aza donc o aza na biso aza pe troisième sponsor na biso azokota déjà guerre à Mungulu les jeunes boss de Paris babana tanga mina tanka na biso tanga sponsor officiel donc guerre à Mungulu les jeunes boss de Paris tout le monde bien donc tozela on émission na biso donc c'est ça nazongi et pas ya Bédric Lukabwe Virginie Manganga TV, encore une fois. Bon, ça abonné massivement. Tous ensemble. Bédric Lukabwe, Mobile Moyindo. Donc, FKM Vision TV. La Reine Zinga TV. Bango fait la pesi, bango fait bambote na bino. Merci. N'est-ce pour éviter nga et tout. Donc, c'est la famille. Merci, bah on est la tank combo en tout cas, on tanga tête toi bah tout bossa na mer, lingi bino mingi. Wana la reine. Ya, ngana osenga na bino nyonso ba landi biso, ba merci belé pour être bozuita na bino ya kolanda biso. Après esika oyo biso tolobaki mabe, tam po moi toza awa toza bato. Mo monoko na biso pe ebeta mabako. Mais biso awa siko to sepela mingi na balo nyonso bazolanda biso tango bozolanda biso tango tozo kabwana mutu nyonso azala pena malamu mingi mutu nyonso azala kimia pe ala pongia kitoko yangwana eloko ngana osenga bino bandeko na ngai soki ke bomoni ke photo flow bien mama na Vanessa bien la reine Zinga soki alobaki loko moko ya mabe toza bato toza messagère boko komela biso ba numéro de téléphone na biso pe zawana boko komela biso po ete munoko ebeta kali bako mena bino bato bolandi biso oyo bo sepeli na ba conseil oyo biso topesi omoni nde baloba ke conseil mutu nyonso na posa ayekola mutu nyonso azala posa ba conseil po muta koka 100% azate biso nyonso toza na posa ya koyekola soki ete bosepeli tokoyamba bino na maboko ya kofungwama biso awa toza na posa na bino toza pe na posa na bino oyo nyonso amoni ke aza na liloba moko akoki koloba aya awa mais eloko ba oyo biso toboyaka bato bayaka kolukila bato ba problème kofinga makambo oyo ya bato wana ko biso tokokana biso koswana te na bandi bino mo bozolanda biso oui tokokaka te awa so toswana mali nyonso ekosila nakomela moke komela omoni malamu mpenza sotemba te
Et c'est à télé va télé mais ça fait bien. Na bosanaki na silisaki me bolimbisanga na pesu mbote pa ya manami Mimi Mimosa de Berlin, maman na Félix na Yoshua, Mimi Mimosa de Berlin, manami, bambote no amana, Elise Ndombele taka yo, mwana mama bon, la reine zana mo debi. Oui, ndenga on lo balabandi na bosani mwa muke, mais pour na ko clôturer, en tout cas na opesa bino nyonso ba mbote pa ebozali la reine Zinga alingi bino mingi. Tant on peut tala ba vidéo na biso tout sepelaka mingi pe anta mwa commentaire ça bien na mwa ko like wana musapi oyo bamsuka muna ngo passe na éviter chamo ba verni na biso comment kanga kusa manzaka oui te bande kuna bolonga manzaka ko ba shino ba obesa manzaka la biso bolongo lango po ete ko fina wana isala pe bien ya on peut senga tous les cas pe liboso na bino pourtant tout le monde ko fina wana zo pesa biso pe courage bande ko ngai ne ko sali lelo vraiment la kepele ko sa kepele ko sa zo landa biso bravo vraiment donc ko landa ka biso mingi ça penza malam mi bande ko nanga ko like wana musapi ba commentaire tout ça na posa nango exacte que tant bozo like bozo ta ba commentaire bozo comme ça biso ba millionnaire non toza awa tozo passer ba message tozo passer pena liboso awa ezo sunga tozo ba biso makama bete awa tozo ba makamo ka pona to bongisa yango tozo na posa ya musapi wana ba papa na yepi ke bino botaka ba vernité botaka manzaka c'est comme musapi ça musale malili pe foti pe donc ya musapi ça ba donc teza malili ekanga mingi mais ça bien okena ba mosoka masere aussi la te ba kena doté a poso na maya moto te doté a poso bien pour iya za ba kisi boka pesa obona musapi ke fongwa mi ba papa la ya na be insiga mingi bino mingi voilà quoi to combinaison na suka OK voilà yo na nina tchana ba dédicace tangate sana tangi OK ça va wana nazo pesa ye moko c'est là ye moko omono bosani moni vie alpha mie sponsor officiel sponsor bandela ndengolo ye moko vie alpha mies na Bordeaux talaga ya yo ya meka ya na Bordeaux ndai na mona kemingi mo mona malo na moni mbona na Bordeaux kana mimi yo pe makela tiki obi bozo na coterie ya kaka azo simba kala ren Zinga do kazo négliger kuta mettre na yaza na ko ebisa ye ko na pa mama na kana liake sponsor ya FKL Vision TV mais ngabe awo na zuaka oui pona osukisa na pesa susu na nanyo na Stambozo wa imba lo kwa Kofi pasa Kofi ya tiki ulibanga kitoko en tout cas na pesa yemo na coterie do ko kono bila ino ka mama na mwana na ye babo sona papa siko donc bosani yo mawa yepsa yepe libanga na ngana loze na bosa de Stambozo OK na bosa de poza kabona on qui est dans sincère mulaye ta ozo kidaka de sincère makamno se tika ikolo na bosa la te na webisa yeke moko pe azali na photo de Berlin FKL Vision TV pe azali na posa ya libanga OK na opesa su mbote pa ya mani lize ndombele ba mbote na yo na opesa su Nicoleta Mapasa ba mbote na yo na opesa lisusu ya na opesa lisusu na ina bosane mimosa mimi ba mbote na yo katanga ya na opesa lisusu pa ya mimosa ba mbote na yo pa yo zali mimi après pona kosukisa na deux personnes na kosukisa na ye moko mukolo ye moko papa Guy ba mbote na pa ezali après wala penza so na tangi yete eza pena pasi gera mungulu les jeunes boss de Paris na opesa ba mbote mingi pa ezali merci. Bon, vous comprenez, les live, moto ba téléphone, père, mon ezokota, vous comprenez. Guerre Mongol, les jeunes boss de Paris, bambo de papa, Camille de todos zela yo, lo ba ki okoya me, ozo ya kate papa, todos zela kaka.
na peso bambote et pas moi nanga Viana Mansa de Switzerland. Viana Mansa de Switzerland, moi mon boyden qui m'a été en tout cas Zalaka yonde mozaka wana mama peso bote bisous. Tongo sami su moko papa maku mavinga wanda za molobeli ya mboka ngane na bengi la kai molobeli yenda lobaka makambo ya mboka wande combattant penza papa maku mavinga ba mbote pa yozali. Merci na nyonso oyo ezosala nzamba pesa wa makasi o continue kola po tozoluka bato ya bongo na mboka na biso toluka bato oyo wana o babundelaka mboka bato wana tozala posa na bango. Voilà ka to comme na sana suka oyo no se lobami et lobami donc l'émission na biso à cœur ouvert ezali pona bino donc corazon aberto do yaka na likamna yo pesa biso lisolo na yo tozala pesa ba publicité na bino ba bazana ba maison ba bazana ba activité tokolobela mo pe awa ekozala toujours na ba chaîne na biso ba balingi ba émission ozala pasteur ozala chantre tokoloba moyembi ozala soki muto azaka ba vision oyo atanga to bandokite donc oyo ba prophète ba nani donc musano somoni que no ezo senga il faut elo na niveau ya niveau ya ba chaîne contactez biso contactez FKM Vision TV to la Renzinga TV toko pesa yo passage espace na biso ezali munene pona misano so bozali na yango pona lelo to soki awa je crois que tozaki na minga koloba to l'opinion sommet pona ba kombo toko continuer ba kombo esilité ezaki livre penza na livre tozala ba kombo pembe to soki kala makiadi lobami wala lobami to soki kala makiadi to soki na makiadi mais na ba kombo ebele otoko boko sepela vraiment na tamu na yebi ke parti o boko sepela mingi pona ngo toko continuer na moi je crois que prochainement toko ba ke dimanche toko ko continuer ba combo afin que boza susu informer na combo ni yo zala kanango et puis signification na moni est-ce que ça la mabe que ça la malam est-ce que ko continuer ko za na combo wana te ko kipe ko za possible au changer combo wana donc nzambe abatela bino abattre la biso apesa biso mayele apesa bino pe surtout volonté ya ko liker ko partager ya ko s'abonner mingi na ba chaîne oyo afin que bo pesa so makasi ya ko salaka mosala oyo pona sikoyo na suki na ngawa na pesi bote na bafani sur FKM Vision TV na Angola Luanda partout bozali na Kinshasa États-Unis famille Kupula partout bozali na États-Unis yanga baleki Anderson Mike Kupula Anderson Kupula place so bozali ya gode Kupula bango nyonso papa ya bébé wa kitoko wana ndio inanga Florentine ndoi nanga donc bébé mo kitoko ouais donc na zuba ndoi donc belé donc tana ke mama tana ke mama ya gode Kupula mama na talika bébé na nakuto mai na zenabi mwana na maso abote mifasoka na mona ye baki yote mifasoka na moni yo eza mapamboli donc on a ligné mwana moto na osala donc calamité na yo na gâteau très fort merci mon marraine na zawana ya gode le bainga marraine c'est vrai après la prestation il y a moko invité na biso Teresa Makela mama na Vani oh là là ko yeso zo ba kombo na ye za lokolo sim kopo boye melima yo pitisi motel mama na Vani ko pesa na ka ali na mbote ko yem ka osa bote Alina princesse mama Alina bote mingi donc voilà quoi donc tokutani na biso na ko continuer mission na biso donc suite ya ba kombe ko continuer mais avant tokata tokoyoka soso nzembo kiba na mpepo parce que ya mais kombo oya biso zela par flow tanga atande mzobeka mama gindona motema ya papa biso mama ngibo tena ba wale ko sanga te yo mwana ya so donc instrument la biso liputa pesa go oui to tele ma mobile tele ma que ma caméra soit rapide non vous savez la caméra donc jana pesa liputa mbote à la prochaine donc voilà ndango na
première Keba na mopepe. lobby na Keba na pokwa mopepe. donc on Keba a na ambiance de mopepe. keba na Wow. mopepe album osoke bimi bosomba yango bosomba sala opusani bomo kitoko Amen. eza maloba Amen. mo kitoko bayo potesombo Bye. Oh. Tchuss. Ciao. Tolingi bino mingi. Merci. Adeus. Adeus. Voilà. Elle la reine pas sûr. Ya solo. Keba na mopepe ya. Ya o pepe. Na polo no polo kena. Ya he. Il est bien. Faut qu'il y ait le titre, non? papa filo mbote Papa Filo, mopepe. album kitoko donc Ya mopepe. ouais Ah, donc attends, ensemble là. Keba na mopepe. Oui, Papa Filo. attends, ça me la Nzembo ewuka yo na lola. Mama, oui. C'est un nzembo kitoko. na concert Otiki na kosa. C'est la clip, maman. Ah, vraiment, Bibi kitoko. Bibi kitoko lelo. Wow. Ambiance moko. Coucou, désormais bozanga te na émission na biso ya sika eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Flo de Berlin à cœur ouvert Corazon Aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino mpona tozoloba nyonso toyobila kaka mpona bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna mpona kaka kotia ba implice na bandako na biso pour ça rater chaque dimanche désormais la reine Nzinga et Photoflore Vision bazali pona bino na émission kitoko à cœur ouvert Corazon Aberta chaque dimanche tokolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota mabota na biso merci bozanga te merci